Bonjour, bonsoir, chers amis de Manchester, Mbote Nabino Nyonso. Voilà, naïe concerne juste un communiqué parce qu'il y a des faux bruits qui circulent. Katinamboka. Mouloubeli Nabino, Raphaël Ngomatsasa, Lelon, Katinarango TV. En tout cas, j'ai été mandaté pour envoyer Sabino, moi, Malobama B, Ezeko Lobama, topé un message à ma B, Ezeko Tambola, Katinamboka. Lelon a tongo, n'a eu message moko, Ezeko Lobate, Moninga Moko, Yabisu à Manchester, à Koufi. Alors, je vous apprends que ceux qui prochainement vous 8 messages, Balobi Timoto à Koufi, il faut vous assurer que le message wana ezali vraiment message ya solo. Pambate, motomoka tindi message, nako le belabino message wana contenu un message wana pe nako tanga kombo ya moto. Baza opesa kombo ya moninga moko tozalaka na ye. Balobi te out bongo kukufa lelo na Manchester General Hospital. Mais ezali maloba ya lokuta. En tout cas, na jui mandat et pas ya ndeko Freddy Binga. Freddy Binga ezali bongo ndeko na biso Freddy o asalaka na abattoir kuna na open show. Donc batindi linga message pour la kolobate Freddy Binga akufi lelo azalaki na malade mais ezali maloba ya lokuta. Je répète. Message beaucoup monde te ba pesi bino ke moto akufi. En tout cas, bolanda yango tezali maluba lokuta. Alors, Freddy Binga alobite azaiko kebisa na moto o azaiko pesa ko panza sango ya mabe pona ye ayebakate makambo wana ezali malamu te. Donc, soki ozali na motema mabe ya koluka ko pesa message pona ko panza moninga sango ya mabe yebate ezali mabe. Donc, je suis venu ici vous donner ce communiqué. J'ai été mandaté par monsieur Binga Freddy lui-même pour contredire, c'est-à-dire démentir la nouvelle qui a été répandue depuis ce matin. En tout cas, même Liverpool avait appelé pour demander si réellement Freddy Binga était mort. C'est du mensonge. C'est du mensonge, je vous le confirme. Tous les messages qui vous arriveront par SMS, si vous ne connaissez pas la personne, avant même de propager, essayez de rappeler la personne. Si vous rappelez la personne et que la personne ne répond pas, ne croyez pas à ça. Donc voilà, ça ce n'est pas un communiqué qui concerne une autre personne, mais ce communiqué vient de la bouche de la personne concernée. Il s'agit donc de Freddy Binga. Freddy Binga, c'est notre ami qui travaille à l'abattoir au Sam Smith, juste à Open Show. Donc le Freddy, notre ami Freddy plutôt, qui travaille à l'abattoir, est bel et bien vivant en bonne santé. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé tout de suite son ami, son collègue de travail, Guylain, pour demander de ces nouvelles. Et Guylain m'a confirmé qu'ils étaient ensemble hier et qu'il n'y avait pas de problème. Je rappelle le numéro de Freddy. Freddy ne répondait pas. J'ai appelé sa sœur. À partir de sa sœur, son beau-frère King George, j'ai appelé, j'ai eu les nouvelles comme quoi Freddy était bel et bien vivant. Donc, chers amis, bato na lokuta bolanda bango te bana Manchester, otobengango allo Manchester. Keba na lokuta bato baza koya pona koluka ko propager ba nouvelle ya lokuta ya lokuta ya lokuta. Entre temps, week-end des amulaï andeko Pâques yango yo bo sepela Pâques bana banso bana nyoso Manchester to tombeli bino e yenga malamu ya Pasika. Donc bonne fête, bonne et joyeuse fête de Pâques comme on le dit. Joyeuse fête de Pâques. Évidemment quand on mélange le français et le lingala, ça devient un peu compliqué. Voilà, je n'ajouterai pas l'anglais, sinon tu n'as tapé la trouble de malade. Donc voilà, les Kamonengana et Sabino Yangowana. Freddy Binga Azali bel et bien vivant et Azali en forme. Ceux qui ont mon message et le bit et moto Koufi, faut que vérifier Yango. Donc, je viens ici pour démentir Maloba. Oh, le bit et Ndekonabiso Freddy Azalaki malade, to Akoufi Mbango Mbango Leona Tongo, Lokuta Monene, Oh Yakanisaka, Akokiko Bomabato. Azali na permission ko boma bato tango ya lingi ayebakate asuki ndenge leki nango ya France alobaka bakuturuka makuru kumba basuki o tika lokuta ngana lobaka nde on voulait kumbiri kubia. Voilà, allez, je salue tout le monde de Manchester. Je commence par lui-même. Freddy Binga, un grand bonjour à toi, bonne fête de Pâques à toi et à toute ta famille. Je salue King George aussi, parce que c'est lui qui m'avait assisté pour les nouvelles, cette nouvelle. Mima, je ne peux pas oublier Gila Loubi qui est son copain. Voilà, Sombele Soukabisangana Kinshasa, c'est le grand frère de Gila Loubi. Je salue Vivien Bonjeka, toujours à Chitamil restaurant. En tout cas, fête de Pâques, Motolamota pour Nesika, Yakonogolia, Mwambisi, et Pai Alingi. Tozali Bongo Nandego Nabiso.
Nangambo Mosusuabo et Cyril Modogo, restaurant chez Caribou, na Mama Lisa. En tout cas, Tome la soupe, Toliambi, c'est pas et Tolingi, Bandegota, Baizali, Paye, ne Paye. Donc, arrangez-vous. Les lopes, Midjo Barba Shop à Salé Bisso, barbecue. Bandego barbecue, c'est pas Midjo Barba Shop, na Briscoe Lane. Oya Yebi, et pas à coiffeur Midjo Barba, Bouya, Ndengwana. Alors, je ne peux pas oublier de saluer tous les amis de Manchester. Je vois très bien notre ami, mon frère Guy Bochard Moulongo, le garçon que j'appelle, l'homme que j'appelle, comment je l'appelle encore? D'abord, Guy Bochard, l'homme des actions concrètes. Voilà. On dirait aussi très sincère félicitations à Blanchard de Plaisir, parce que j'ai vu hier Blanchard de Plaisir nous a dit qu'Azali Soussou, moto, il y a liberté à Bali. Voilà. Donc, Blanchard de Plaisir, tout plaisir est pour moi de vous dire big up. En tout cas, bon mariage, j'espère que ça a été hier. Les Lona Bandi déjà, lune de miel. Vous avez déjà pour moi, Guy Bochard était là, c'est bon. Hippolyte Maquet là, grand bonjour à toi. Je ne peux pas oublier Aigle Royal, Didier, Jean Didier. Voilà, je vois à côté de ça, il y a DiCaprio, tout ça, du côté de Salford. Un grand bonjour à tous. Blaise Simbo à Paris pour l'instant. Allez, bonne fête, je crois que ça a été hier. Comme tu l'as dit ce matin, en tout cas, merci à toi pour avoir pensé à nous, de nous avoir appelés. Et puis voilà, un grand bonjour à tous les frères Simbo et Monta de Paris, de l'Italie, de la Suisse. En tout cas, frères et sœurs Monta du monde entier, au Kenya, je sais pas moi, par-ci par-là, à Kinshasa. Je vous dis un grand bonjour. Bandegoma Bolingo, je ne peux pas terminer sans oublier, je ne peux pas oublier mes jumelles. Elles s'appellent Simba Moussaï et Nzuzi Moussaï. Et ma jumelle là, Etali Mototero. Voilà. Bandegoma Bolingo, maman na likamboyali, boke bana bae bazako ya ko intoxiqué batona maloba mabe. Communiquer très important. Et outi malobe outi pa ya Freddy Binga Azali vraiment en bonne santé, Azali en bonne santé. Donc moto akosa yoteke a moninga na biso akufi moto akufi te moto Azali vivant. Batata ma maman bandeko lelo ezali fête ya Pâques. Na fête ya Pâques moto na moto aluka esika nini akokenda ko sepelisa nzoto pe ko sepelisa baninga soki ko mema famille no epai mema soki ko vana ndako moi loboko likola mama ezali kaka yo na bosa na sœur na ngai ma vie ya yo mbote yango wana ma vie na Bolton Betty mama Betty bambote na bino yango wana parce que yo sima ya pembeni ya mama ma vie na yebi que tu existes. En tout cas je ne peux pas oublier tous les amis comme Domi Kinsala mobile ya bébé mitongo bambote na yo pe yango wana. Voilà. Alors, si je vous dis que je me répète parfois parce que c'est très important. Quand je me répète parce qu'il faut que je vous le répète, il faut que je vous le dise et je le redis encore. Bandeko Bolingo kebana message ya lokuta oyo ko ya kotanga kombo ya moto akufi. Oyo nazwaki lelo na 8h33 minutes et lobi na ngai te Freddy Binga akufi. Ezali maloba ya lokuta. Voilà. C'était du mensonge. Liverpool a appelé aussi pour demander à Tokike Okufi. Motaza vivant, bazotune soka Kufi. Talaka esika mokileza ya kobeba. Keba na motema mabe na yoko tungisaka baninga na ba communiquer mabe. Numéro na otozai na yango, mais ata osako yambate to bengi moto wana numéro wana sako yambate. Donc faites très attention na koyambaka ba message à bato oyo bazako lobake mototel akufi. Donc, quand il y a Freddy Binga, Freddy Binga Azali en bonne santé na solo na Inga Imoko, a solo na Gila Lubi, a solo na Bato Banso, Baebi Freddy, Bazali na Bango, Azali na Yena Nzoto, Malam. Toujours, le Kwezaki allo Manchester, Bana Manchester, na Bossane Binote. Je salue Firmin Bondo, Vivien Bonjeka. Il y a aussi Vicky Bonjeka. Qui d'autre? Lopez Sambi, prêtre Doudou Nzongo, toujours à côté de l'impérateur. En tout cas, un grand bonjour à vous, l'impérateur Modo Gazaki de passage à Manchester. C'était quand même... on a passé de bons moments. Voilà, chez Caribou, on a passé de bons moments par là. Et voilà, il y a aussi Kokon Djoko que je salue. Côté la Nangambo à Stockport, je ne peux pas oublier. Voilà. Rosé, Massamba le taximan, John Kaloubi. Joyce,
apesi bino mbote puis Jano Kayembe bambote mingi na bino nyonso Jean-Pi Moluba na ngambo ya Newtonif bambote na yo yango wana bandeko ba bolingo soki bomoni elongi oyo esika bakomi Rango TV to bakomi Rango Tsasa abonnez-vous bandeko ba bolingo abonnez-vous pour la kosalisa biso tosengaka mbongo te tosengaka soutien na bino alaka nini balare be botiaka te mais soki ngo tiala to ezaka mais bon to senga nde ngonga beta ngonga kuna soki na bimisi mwa vidéo obesinga ta voix naza na besoin comme na 1000 abonnés ti lelo 1000 abonnés zokoka te naza na ba camarades soki 20 000 mais 20 000 boya ta 10 opesanga bo comme ta 10 000 abonnés na comme 10 000 abonnés mkoni allez challenge motono soit message oyo bon partager. J'avais prévu de parler pendant 10 minutes, j'en ai fait 10 minutes 50, 52, 53 et je termine là. C'était votre présentateur Raphaël Ngoma Tsasa. Je dis et j'ai terminé. Au revoir.